mida au commettre délit nengo poste adresse ya Karine Mokonzi na ndako na bisika zalaka. Donc mida oyo sali eza délit bakangamaka nango. Mida mbote bapapa bamama bandeko mbote barando na barandonete mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bébé mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Mida nengo poste adresse oya Karine Mokonzi. Soki ezali réellement adresse à Karine Mokonzi yeba osali délit. Mais ngai ndenge nazali awa nasi nazwi capture d'écran nazwi benfo nyonso ya site na yo na réserve ango pe eloko na kokosala nango inutile na yebisa yo. Mais eloko na kokoyebisa yo osali eza délit. Ezali délit. Et puis kobanga nanu te kokanisa teke nga na komemela yango na police. Non. Mais oyo sali eza délit. Bakangamaka nango. Oyo eza makambo internet te. Oyo epekisama banda kala. Okende publier adresse ya moto na ndako ya moto. En plus ozotinda bamenase ye ozotinda bakende luka ye ozotinda basale mabe. Donc makambo tu olobi na kata video na ndenge osalaki ba video mikolo eleki na image oyo poste epotie video oyo Anse Lozolo na Mike la Duchesse Baza. En tout cas mida oyo sali eza délit. Donc délit en tout cas bakangamaka nango. Donc soki likambo ezwi Karine Mokonzi yeba yo. Soki pe likambo nano ezwi Karine Mokonzi te kaka sikoyo soki baporte au plainte okozala convoqué. Oyo soki baporte au plainte ezosenga te mutu faki na avocat na ye. Non. Bako porte au plainte na n'importe quel commissariat, na n'importe quel bureau ya mbila. Po oyo ezali ka moko urgent. Eza ka moko ya oyo yo mbila asalaka chaque jour. Baka ya boy. Ka oyo ezosenga te ke mutu ako porte au plainte akene na avocat. Amema avocat kuna. Ka oyo ezosenga pete Karine Mokonzi ye moko a porté au plainte. Non. Même mutu mususu akoko porté au plainte. Alobi ozolakisa bisika mutu boya zalaka. Po basale mabe. Azwi ba video na ndenge nga na charger ba video na yo a présentango a présenté capture d'écran na site oyo postaki yango mida yeba bakotindelo convocation ya rapide ou bien bakoya kozwa yo. Eza délit. Eza erreur te. Eloko bino bobosanaka. Biloko mosusu tosalaka epekisami na mbila bakonta yango comme erreur. Bapesi conseil batiki yo tofuti amande batiki yo. Mais mingi berere batikaka bato. Première erreur, deuxième, troisième erreur et commis délit. Siko oyo sali eza mbala moko délit. Oui, otie adresse à moto bisika zalaka. Otie yango susu en image
olakisi susu bato bazokende kuna mpe osali plan olobi sikoyo adresse yango ya sir yango oyo bokende kuna bosale boye mida tosala boya mpo yebaki nga nazokoso te ocomprendre sala kaka na ville oyo ozali beta neti na internet luka bainformation ya tribunal ubie kende kuna na makolo zwa balivre oyo batiaka wana tala badeli oyo bakomi wana baokoma na bango balwa te kaka biloko ya mike oyo bakomi wana okokoleka na justice na makambo etala internet oyo osali wi okoleka eza deli ozo comprendre mida oyo wana tosalaka eza biloko ya pamba me oyo osali ndako ya Karine Mokonzi otia adresse osali lango liboso campagne baluka adresse ya Karine Mokonzi osali campagne ya haine bakende menase Karine Mokonzi bakende sale mabe olobi bokoboma ye neti boboma Marie Misamo boluki adresse olobi yo moko na monokono ozotinda moto aza na voiture akende kotala kuna moto yango mpe akei atali akonfirme yo ale bozwi video oyo Anse Luzolo na Mike la Duchesse bakenda kotala Karine mpo bato bazala siko sir wana eza bisika Karine azalaka mpe biso nyonso toza sir wana eza bisika Karine azalaka alors sikoyo awa osali bongo awa ofilme bongo awa otie boye yokanisi eza makambo internet non eza deli meme otiaka ngo na internet te okangi bafoto okekabula na bato osignale bakende kuna eza deli me sikoyo yo publie yango meme YouTube ye moko ozokanga mide meme YouTube kaka oyo tie soko ayebi bavideo wana yosali yango mpo tia adresse ya motu bakende menase basale mabe YouTube akokango ocomprendre non YouTube akokanga yo YouTube na yo kokanisa te ke YouTube mpona kofunda video na yo bakomaka basignale non na Google babengaka mpe baza na bamero ya telefone soko oyebi te nakanisa Google oyo ozosalela na France eza na compte ya Google Irlande bato baza na Afrique basalaka na Google direction yango eza na Mali ou bien na Sénégal Google Afrique Google Europe direction yango eza na Irlande donc bakokomema makambo no kuna page na yo wana mpe ekangami yo mpe moto kombo na yo na bacompte bancaire na yo identité na yo babloke donc elakisi site nyonso kosala soko pie kombo wana mbala moko balongoli yo osali délit oui délit grave Midala Taylor nalobi no bien ezosenga bavoka te bomonaka baka mosusu opesi na avoka na yo alandelo makambo parce que soko oke porte plainte na mbila kokoma nango kaka akipe te eza nango urgence te eza biloko bango basalaka chaque jour te
ou bien mbila kolobano po kende rapide loka vokano bokende ngo na justice omoni ndenge ezali makambo mosusu me oyo yosali Midala Taylor soki bake porte plainte ezosenga te ke mutu wana akende loka avoka na ye ekokende malembe non ekokende vitesse osali eza délit Mida la Taylor faut peser modèle ya haine ozokoma nango na Karine po sikoyo okomi na haine nayebi ntina okomi na haine te me naza sire bamain noire baza na nsima na yo mpo baoyo mpe balukeli yo badresse wana baoyo mpe batindi yo piblie yango kaka bamain noire toyebi deja bamain noire baza ebele mpo na makambo ya Karine Mokonzi mpo Mida ndenge nayebeli yo na makambo ya Karine Mokonzi ndenge bozaka na barando na bino na ndimi te okoki kosuetele Karine Mokonzi mabe na ndimi te okokaki koorganize makambo boye me Mida oyo osali oza mpenza na bamain noire na nsima me osali délit soki nde intieli naloba na yo mpo ngai nalobaka makambo te ya bilobela nayebi so kaka osali délit oyo ekokoyela yo en tout cas pour le moment nayebi te comme tel eloko moko te kokoyela yo soki mbila yebi nango te likambo mpe te leki eloko te koyela yo me nayebi sio osali délit donc ndenge oza wana yebaka okomete délit mpo na explike o bien moto akoti na magasin bilamba siko moto atekaka atali kote mosusu ye azwi elamba akotisi na libumu elamba ngo ekutaka 10 000 euro abimi na ye soki bakangi ye mba liboso ayiba meme elamba wana ekutaka 10 euro lokola menase moto te azwi yango bayebaki te bamoni ye mpe te atiaki yango na libumu abimi moto moko afundi ye bakoki na bango kotika ye elobi nango azongisi elamba ubi asombi yango ubi azongisi yango bapesi ya versement ake meme mpa lobwako ekokosalama me oyo osali eza plus eza délit eza grave ke moto wana ayiba elamba 10 000 euro mpo comprendre moke yango wana Mida oyo osali eza grave ndenge ozolala ozolamuka yeba oza na mwana aza na 8 ans soki bazwi yo ata 3 mois na prison ata 2 mois ata 6 mois yeba mwana no ya 8 ans wana akozala na maboko ya moto mosusu bikolo wana na ndimi toza na posa otika mwana même pendant 2 mois même pendant 3 mois même 6 mois okomete délit et puis Midala Taylor nga kaka te muna bomi ba video na yo nga kaka te nazwi capture d'écran me bato ebele si bazwi yango Mida otongi eloko moko mabe mpo na yo moko mpo na Karine Mokonzi moto akosimbe aza te moto akomenase kuna aza te bato bakobeta tour kuna baza na bango me moto oyo akoluka menase aza te moto akoluke asale mabe aza te epuis baoyo bakende beta batour kuna antuka bozalaka sire na bino te ya 100%. Bato mpe bazokana Karine Mokonzi bozala sire te à 100%. Même botambolaka, même bozali ba maître, même botambolaka na ba maître, baliaka moto, baliaka bibende. Na ebisi bino esa pamba. Ezali pamba. Ennemi ya moke azalaka te. Karine aluki bino ennemi te. Bino moto boluki ye ennemi. Alors ennemi ya moke azalaka te. Ennemi azanga makasi azalaka te. Tala Mida osali déjà erreur.
commettre délit. Oui, ndengo zawana ozotambola na délit na nzoto. Ozotambola osali délit. Oui, n'importe quel moment et koko bebela yo. To n'importe quel moment et loko moko pete koko ela yo. Mais tant mosweko elo sima. On sait jamais. Nga papa robo na koko lo babilobela te na place wana. Mais loko na ebisio au commettre délit. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba.tv. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de chaque topo. Ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni amandaje. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a na koza ngisaote. Donc na ko lekati sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba.tv. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de chaque topo. Ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni amandaje. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a na koza ngisaote. Donc na ko lekati sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de chaque topo. Ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni amandaje. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a na koza ngisaote. Donc na ko lekati sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.